muntu ya mpasi ndenge wana. Alors qu'une partie de son peuple vivait dans la misère et que le seul moyen était de Nela. Oui. Tia kadisusu. Mputu na yake zali mputu ya makambo kaka. Baningaba yaka na mputu babona kabiseko na biseko. Ngai na balila biseko sika. Makambo yokulanda ngaya. C'est ici que Oudaï faisait venir les femmes de toute la planète. Umune kibukana bali kutika. Papa na sonza tindiga mukanda. Arabini. Ndio umune kimukoro tuzali kusana na disala na television. Na nini television, telefone? Telefone. Adinga lumwe dibala. Ake kuvanda pa ya muntu moko boya sadi muntu ya pusu. Sasa kutsindika pusu na balabala dinga de kuvanda dibala kuno. Sonza komelinga imukanda wa. Yangwana disala za kufinga ngaya sadina lezone na ye. Iloko nini? Nkisi ho kuloka. Atika dibala ya ndenge wana. Siko. Kama tabiki wana hukumira ngaya. Tala na nwana kaye. Sisi yangu kuna na lumwani. Hukumira na mukanda. Zaka ya salite na kumaka. Mamkanda. Isa la polo peleko kusianze papier. Mupaka. Nasa kuzungisila papa na bino sonzo mutatsindili ngamukanda mama. Khona nokudite thango kukulo kumona maka. Dokumila ende. Tata mwasa za kulela kumana nugo. On a commencé ce jour, il y avait bandana bonjour. Bonjour. Nsoka kakasi ngana nibike bonjour to ngana kasa kulela. Naza bien te rasa kulela nazo la bien. Bango ceux qui baza bien. Mbona nina kutuna bango ya tindi mukandawa soka za la. Kasi ba banda ka bongo te. Kuma kaka ninge bilombo dingi bisulu kwa tutanga teza mpasi kaka. Ukoma makamu mususu batindi yo tele yo komika. Banda. Banda na yake. Makambo izala kinango bie sikawa disala fingi ngai. Afingi ngai ndumba. Ulukua. Sikono kwa makambo ni tuna ba question pourquoi. Ulukua a les réponses. Akupesa nimelo oyo ya nini yo. Ba lo ba bongo te. Loba kaka ke osolola ki na mobali na yo. Après le bilan ka pourquoi ba question ba comment lettre ndenge nini wana. Ndenge ina kuiba siko kana nibali kulo. Fona nini apesa fungula apesa nini telefone na ngai nimelo na muntu fona nini na disala finga ngai ngai na zadi ndumba ngai na zadi kitokote nenzita le fingai makamunyo sona nibaki yangu yuka kitu namaza kuduba fona nini disala yako sambu sangaide ngana la kisia diga yango na diga kokota mabala ya ndenge na ndenge koma nyonso wana na zakulu koma fona nini pourquoi makabala nyoso tunzita lekio na kitoko nyoso na bando kuma kansi ndenge na komika liboma lokwa yote akubula yo akubula yo loba koma kama kamunyoso na takuluba izanga te kwana kutuna tangu mukando kukele ukela kutia ngona posi oza apena ba pièce kwana zangi bilambako mbongo ya mabende azadi nangwana mwana kingana mbongo te bapesa kingana 50 cents uduba naye atindila ngampe nini atindila ngampe bambuma ya nkovi tata na dinga zadi te yango tuva kuvwana na ndako tata na bipati azadi awate tuza kuvwana na ndako bisumu kudipata bima katongo ateli kunepa batata na yebantu ya ilaki makambo ali talipa te lubila ye mpwa baibi azako kenda kutuna makambo ya tata na dinga nani ya bipati makambo ya tata na ilipa ya ba family ya tata na ye mpwa bitumba weza dina laki ye tata na bipati alungwa ki awana mputu ateina laki alubinde apesi kor na ye apesi kor na ye wane talipa na ye yelo baka makambo solo na papa ali sala na réponse ya na mwana na zaka lubana yo komande makambo na kutia sika watu hivi te tata na dipati akufa on azadi abianga bate ntango na kinsasa bayemba kinde bakufa pona koro bantu bakufa kipona koro kwenza te kati pona koro pona koro kufa pona koro ekolo tata na dinga akiti kuna nambuka na bamfa kufa pona koro tuzwa kasango adinga kende ketongo azungi butu pona kende kutana makambo ya tata naye soko dikambu izadi kuna ya dinga
yesu mvasili sa dikambwana ngai na ibike dikambwana izadi kisi bakote liye to izadi na ibite mutu makamune surtout na comme izali kisi nazo trier ya bien nazo koma ya bien nazo koma nyonso izadi bien pona nini bino kusaka nuziti anze ya kutanga nokuti kusadisa biso te kasi po bakoma makamune yesu te bapakele tele combien ngasoko na yeba kutanga na kukoma ata mtu asali kaka na kumi sala kwa isala kampasi sala ha koma komi kati po mutu akotanga huwana na kukoma na komi po mutu wana kotanga mpasi nini dipata choko fula na koma mupepe ukomi diye nyonso wana bakenda kubungisa balu banadingande soka kubima telipa ya mwana mubadi wana ngai na kukitana kinsasa natika mbuko ya mputu nakita kuna mpasi nanga kaka ponzila na ibite soko na yeba kinzila na pasi na yo na koma pasi na mutima nzila ya kuzungila na ibi ya ngote soko na yeba kinzila ya isika na mansinaki soko na mansinaki wapi na fulanketi ngoka na kitila kina vyoko kumbuna ngo fulanketi kumila mkubwa mbuka wana iteli na wana nini baby koza na poto za na lumeni sasa naza ukena matabi fulanketi tuleka la ngoka kana nzila izadi mpasi tekanzi oya mputu naza kuyiba tena kubimila pina kukenda wapi pora kumbi adi ngandu katena kunga na ngoka poto kona kuduka ye kona kukita na kinsasa na kenda kubula ye pesa oya kubule ayibinga manama wana nazo uzaku kumate safe ngai naza zuba naza kuduba pamba makamzo zo beza la tina tiza buzo bapesa ngai tala bapesa ngai ni melo ya dinga isika ya zadi ngana bia ngai to bapesa ngai ni melo ya kamaladi na ye mabele ngana kubenga mabele bongwa dinga yo kangai malama koma ndenge wa mbala pia suka bakobeba ya kakule pana ngaba suka kaka awa na boy na dibana ngana
telefone ya mabi ya malamu Manaika kuna piqué crise. pasali nini Piqué crise. una yekubana ngaite mama ubaninga nga kusekisa ngai ngana za kusekawa koko nanga za dina maladi apika krizi ya nini maladi yao ya nani ya tifoid Crise za malaria te ayoka kikamu sake emotion atoi. nikamu nini wewe kujua pesa emoso Nakamka wewe ndio kuna yani ngamba kabebele bele za kuna bele no. Na ex no ngaje na tinda carte comme ça to pika carte sur le bongo et moyen dans le bezati. Na wakati. Yumo gérer par exemple donc ko le ko ta mwana la tata na ye gérer pas problème to. Maman vous occupez moi l'hôtel, maman moi la moi qu'on a dit, maman vous occupez moi l'hôtel. Maman vous occupez moi la même que il y a pour la moi. T'es la même que pour la moi, nous occupez moi l'hôtel maman. Moi pas qui peut de toi. Moi, c'est qui peut toi non? Moi qui peut te? Non. C'est moi qui peut toi, c'est laver toi non? Moi qu'on a venu occuper. Moi nous occuper de nous c'est ma caresse, c'est de bisouter. Les pâtes, ils mangent pas les filles, maman. Les pâtes, ils mangent pas. Allô? Fanny? Fanny Azate? Bon, on a Zawan. Passez à Brigida. Passez à Brigida. Ndenge to solo la ki wana kakate. Nazo mona te nga mikolo vraiment na osala voyage te naza coincé awa moyen na ya kuna ezate. Mais ça la part tous les moyens loko la Fanny azawa aza mikolo azo sala le côté. Otinda ye na Allemagne. Basa la cop wana na yebisa ki basa la nguna popol. Asa yebi na yebisi. Kasite. Bon ça la po ngai mikolo vraiment en tout cas na moni moyen na voyager ça te. Naza ko m'occuper dans la situation. Oui, entrez. Te mutozo beta porte kuna entrez. Bon, ça va? Bonjour. Bonjour, maman. Vandate. Bon, nakati nazui mupai, na solo na mupai. Merci. Ok. En tout cas, Brigida, pardon. Ça va makasi, otindelanga koliwa, otindelanga ba métrage wana, na nango besoin. Et toi on a fait mon koto là. Ok, ça va. Bon obenga. Boni maman. Nabandika na ndako na yake kuti tulaki na ye alinga mama ya bano. Ndi nazolamba kutenga wana yeko sambela kaba makamu na Yesu ba matata bana basiku bangona babana banini. Nina yeko kumona mbali mukabenga na telefoni zo basuki freelance freelance nani osuki kadini nazo ibate suki nani. Na mama terengana pesa ya information nani malaika wa apike Chris. Ngande mutu asinda ki freelance bongo abenga yo o ayibisa yo pona ndenge pinga pe ba yako alerte ngaya wana kendimuna na kuti mwana kangami akasa iso ikamuni nzo ande komima bazalaki awa babimi awa na ebite nzo kande bakendaki kusuko bunda bitumba makambo pe na comprendre ngo penza te ye oya mobile yo tozana yawa mwa mikolo alobaki da kaka bana ndenge bazaka ndenge na yambaki yawa me na ebite makamuni bazana ngo na ba problème bazana ngo ba meki ko expliquer nga mwa muke me tala kaka balobaki na ngai na benga yo parce que yo nde mama na bango zaka na bango bosolo kana bango mingi comme ça oya ko récupérer oya mwasi parce que ça vraiment moral ne za penza Ye pe na pesi ba conseil ndenge nyoso lobaki tika na mulikambo wana tolandela likambo malembe sali kama mama na papa bino bana bobo se gérer la tête na makambo wana tibotike na ngana no temps na so ka solution e pas na tala to ka solution ndenge ni to ko sala problème exacte maman bon na la musaye parce que azalaki se reposer azakuna na chambre lobaki azana repos mingi yango na mona dozo bosa na nga nazo mona elongi me ngala yebi yo usani nazo ibaka na malamu te na wana bino boyaga bopo Charlotte Pigeon azaka camarade nanga moko boyaga na fête ya ndeko nanga moko azaka na Paris Kiki Makwisa na mona to yebi ngali sisitero na yebi bofata kesika moko na bakabishi mer kabishi ya so Charlotte azali na yebisa ngali bozabande bon nikole bele moete damoni pe bataille na bino kaka eza pe ka ndenge moko zena benga bango
Comme ça, beau solo. Bonjour. Ah, papa. Bon. Bonjour. Malaika. Mama, situation yango yo bolukaki ekoma na niveau oyo. Sikoyo ngai na comprendre. Pe na yebi tina oyo yo sikoyo eza faute na yo kutu te mama. Eza faute na yo te. To comprendre tina nini oyo yo banaye koboya koyebisela biso makambo wana. Papa na ngai. Eza na makambo susu ya koloba libi ya solo ba vérité pe likambo koloba pe na bosembo mais eza na makambo susu ezo soko tali yango banditi suka ozomona ndenge nini kubanda koloba likambo ndenge wana te papa na ngai. Na koloba ndenge nini? Wana eza kindoki te. Yango mona kada biso papa na mwana mwasi na mobali bakabona le biso 20 à 30 ans mais cause ya divorce na bango balobelaka bana kese makambo ndenge wana kokoyebisa pene bana na ngai. Mama bele, papa zana tort te. Papa a raison. Maman choko azali biso. Saka bongo papa na ngai melo ko nde nazoloba na lingaki teke bino boyo ba bêtise ndenge wana na kubenga ko bêtise na kubenga ko bino makambo ndenge wana te. Na ngai moko elekela ngai na lukanzela prière mabena donc na mona mama na lokola mutu moko aza boale soki avute donc na comprendre ka tele ko nini so ndinga na comprendre ka tete ile mama aluki nini butika ko ba pesa kasi esi mama.
kwa lubia mulinde makama za kulubeza ya solo kanti dibala na pedi yake kufatea ndeko na enzi tamtabunisa kidibala wa mwasi mulelo kwa yali ngana beza akio mukakokodyo boy makamu nyonso wana nenge bino kusadibana jisana na mutima na ye budingu na yena ngai sida te mama ni ngakona babongo te tika babilo kwa yondo zacha motema na bisalala likamuni no mama kutia mutima yena na mutima mabewa na sadina yo kwanga la buya likambu izali wana sikawa nini isala mtu aza kukenda kuloka mwana zali kindo kya family na bawo yana mwindo kite mama family mama tala bino muzali bana mike mtu kukula dikake na kusala mwasi ya kokodyo za kundima no bino kindo eza kuzuba na yemo kweza kindo eza ba plaisir na yemo ko wana nini disala sala kakaka suwa ntangu nyonso tika babilo kwa wana za distraction biso na mama bakiswa la te ake na kuvanda na ndaku ya kokodyo za kuyoka yo mkona telefoni tangu yo bengi adinga lubini na Abio asakie na wa mbadi adinga imi za kulubadika mwana penza izadi ya malamu penza za kuzila kuna mtu azadika kana kati dibala wane ya mabiti na mbuko yo banganga ntisi bazala kate ti ngana za nzambe mama kola sana nzela ami ndele bazala kana nganga kisi te oki omone na kisa wana omone liya mama mnakenda na kisasa mama te stambira bana mama ngai na za okay kisema ne mama okay kisema te na kisasa mama kukichi mama kanje na ndo mama na baba te mama na beo ukikishata nika kileza na mama ukikishata te so no kende boko zokera kisala na yo bokenda kisala ngomba kuna na Equateur oza mukanda na mti ozo mukanda simana bako na declaration siko yibi na papa mikanda ni kana boko te yo na mama okay yo sa so kuna visa ozo moso ndeki bozo ka ozo na ne je dis que personne pas vers ozo bana makabisusa ozo na ne lobi apasula kimibali okende pona lisala ngombo zonga opeta donc ono plaisir na kwa sunga na kumi na kinsasa kanya ke ikuna na ke kukula adika na ndafu ya kokodio kama tana kokodio utombo adika unikisi unikisi bakole Samson makama Samson silate nani makamba dinga sadinga hii makamono zwa bana zala kina kinsasa te sunga na zala kina kinsasa makambo ni ade salama te adinga hii dinga imana yo déplacer awate mama yo déplacer te ngana so nokona bino sonzo adinga kabitumba te nokona bino sonzo adinga kana yema kambo ya lukula mpendo za kusala misa hadi asadila kwa sababu ngai kinsabi kuyambuka musika boyo soke zala kiatana na mataji atana kasangulu na suila bangokamyo ntangu nazo kitakoyo kokobe kwa ngai bangana aina kai bangana papa tukidinga makamu na mbuko bandana ngana yana mputu makamu na makambu iseko izala kate aya lelo sentir ngai tala yo sukisa makolo na yo wana nasokisa yo oyoke ha oyo oza koluka komona ozotya tembe sava boboma nga mpo bosepela zela kanga mbanga na yo tala naza mobali na yo te oyoki apartir ya lelo bimisa biloko na yo awa namona yo awa te tata naga simbilanga kabaka ta nzete mokolo wana abamba ngai nalia eloko na ye naza likambo na ye ngai nazanga tata alakisangaki tata kanga mbanga na yo ozwilanga babandi bamenase ngai ozoki te kasi olingaki nazoka te sapatu na ngai wapi yango bazwi yango kosimba ngai te naboyi na ngai makambo ozaka mobali yango otikaka mobali yango naboyi na ngai makambo sheri nango koko nde nikanda makasi boye lokwa na ye boye malamu nde tovandi biso mbali toarrange nga susi na ngai alaki ndenge yo okendaki nzela nga mpe nakimi mpe nzela nakanisa ye nde ozoki pota comme lokwa mpe ozoki te en tout cas vraiment nyonso en tout cas nzambe vraiment merci nakati chemise epasuki te sapatu na ngai esala eloko te na kosomba tala papa na yo alingi ngai te mpo na nini koforce na makasi famille soki eboyi yo bo ngai nde moto na vandi no na boyo yo nde okoyoka moto ya pasi so ngai na boyo chéri boya babandi bakanela ngai na bango combien yo kolandana na makambo wana to wana baza babandi te baboma ngai baza babandi te makambo na nyonso ekosila bakoyaka na maboko na yo papa ekosila bambelo balakisaki nga bacuba ngai ekosila pardon ekosila tika ngai tika
boya te na symbole tala soko meki kosimba ngai ya na kosukuma na banza ekoyindela yo oyoki ya oyoki oyo ozokoluka okomona ngo oyoki tala tantine soki aza ndeko na yo zwa ye na malembe bokende namona ye awa te soki namoni ye awa ainsiste awa akolala ebembe bokosepela continue kaka eza makambo oyo ya mike kaka eza pena mama na ngai ozososola te claire nyonso na libotano baproblème yo ozososola te nalobe mokoni yo ya kosamba awa mikolo nyonso na famille no baproblème yo eka kokuta problème lelo yo tuna ngai nde likambo nini ezoleka bonga nayebisa yo ma sœur na eloko na yela ikuti moyenda lobe eza te nakuti bakelelaka na papa bana bolikamu nini lisusu nakuta yo awa te nakuta yo te soki nakuti awa olala ebembe makambo mike mama nango kokososola te mama na ngai luki elongi ya nzambe nzambe akolakisa yo nzela nini yo kotambola mama na ngai lero nyonso baproblème akelele eza malamu te soki okangami na nzambe okomona kimia okosenga na nzambe akolakisa yo nzela nini olanda mpo okomona solution ekokota na kati ya foyer na yo mpo kozwa kimia ma sœur koyimayimaka te tala sikoyo etoza nango bamanzaka makila par-ci par-là ma sœur nazomona mpenza oza na problème mama na ngai yaka lokola tozokota na retraite tokota na yo mama toluka elongi ya nzambe elongo na yo mama solution kaka na nzambe nayebi so mokili tozovivre solution na nzambe eza na bafoyer ma sœur lukana no benga ta koko opesi no conseil yo opesi mpe ngawa soki akundima yo tana na makambo est ce que yo eba yeke omona makambo oyo benga ye neno lukana no benga ye lokola aza na kanda namoni tokevano na permanence esika nga nazali mama donc nakoluka na pokwa nakoluka ye nakosolola naye asa moto akokomprendre mama sola naye bongo nakokende wapi naza na esika mosu akokende te solola naye mama toki permanence libala yango ekufa kaka boye te okufa te mema toki permanence nzambe nde asala libala okufa te omelaka nani sucré en attendant café wana ekoma nano tobondela nano éternel Dieu oza malamu papa natiki oyo na maboko na yo nzambe tika ete permettre oyo sor na biso aza na peti ya kolia yango nzambe oyo nyonso ya diable te mpe ya degu nzambe ezala néanti na kombo na yesu amen lia na zala à l'aise. Ndeni prière à 4h, namu loko lemba makasi. Pongi moete tala na mbali boso moete. Oh mesana. Obi permanence eza champ de bataille.
eskani tobundaka tozobunda problème nini diable ane esika te donc esika nde omoniaki permanence ndenge tovandi awa na prière à 4 heures do tozobouge bao bamataki atterrissage eza te doleka likolo so ndeni tokokuta yo ozomona il faut komesana baprière ndenge wana dopongi te fati so omoni faiblesse ointercéder na kati nozamba fortifier yo faut telema yo mozwi baproblème toza yango ti na bien basero bafandaka kaka libele bakozorepara mango te nayebisaki yo awa eza champ de bataille do esika tozoluka elongi ya nzambe nde tomoni sere na biso azokomba ye aza problème ebétude nayefa 6 a classe année oyo donc na ndako badérangement tout consort moni diable akoprofite koarrache moi réussite na ye ayaki nde na permanence awa tobondela ne ensemble nzambe asala mimonisa na kati azosukwa bilamba sere na biso ya permanence tovandaka na ye awa ser carré Ontinga. Wala kwanga ba Kongo. Odo onsesa. Kata matungulu te mama na ngai. Tamvula ngozwa ya. No, so le wala danser. C'est vrai. Ozonga susu. zala lokola nazopanga te monika akikuti bato nesika ifo tuna kati toboyi te me oza ndako ya tata na yo na ndako ya nzambe mopaya azala tata na biso nyonso tata na yo nzambe tata na ngai nzambe donc na kati ya ndako ya tata mopaya aza te tozoyamba n'importe qui n'importe quelle heure kobanga te mama na ngai zaka na kimi bongo paster oyo alele paster nayebisaki yo lelo eza jour na ye ayambaka bato jour à délivrance ou à Kangola, à bon de la peau n'a pas problème à battre. Donc à la mingi te faya. Patienter car maman nangai au monde. Nous avons la solution. Donc eloko ni eloko grandeur ya problème liboso nzambe zati. O sopi motema nyonso ozaki nango bomba ki obimi selie poye. Oya ye bandenge ni na ko bon de la peau na tina na vie. C'est chanteur. Pasteur combien? Ah, c'est gentil. Non maman. Ma soeur aussi ici. Donc de na ucho ebisa o sopi motema penza obombelo ote oso bombi na na délivrance ceux qui est là ni ça c'est mon problème ça bon le moni na l'ancien même sa pasteur qui vous allez à d'ailleurs ça zala loko le pana yo na qui nous quoi annoncer pasteur zala loko le pana pour pas bon au rappeling à Kobosa na té vers 15h dans un téléphone moko ba obenga à partir Hollande et pas il y a oyebi dirigeant wa biso kalo kende na Hollande et dit no lusakoni ozoye baye bon a obenga na kanisi makamoko malonga azotende la biso bonjour pasteur oh maman Chantal boni maman papa boni bino bato permanence ok bon bobongisi bokombola déjà église tenyu c'est ça la mai tombe nandimaka openza maman Chantal boni mama wa biso azobela azali na hôpital ana akomala bokonde otala ye tokende otala ye nzamba sali en tout cas na monina par rapport nde otala les semaines passées siko vraiment na moni santé vraiment quand même bon memela ke bloko kolia papa tayo moke ta muta maladi maboko polele tembaki mama moko tolala kina walobie azaki na problème makasi bon nalalisaki apo lelo akutana na yo ebi ko yana to mpona problème de défense ozana mo peut-être ko solola na donc tozana ye wana azawana bon benga yaya merci bon pasteur bon kobosa na te pona edine le sakoni kobosa na te rappeler nga parce que ça vraiment très important merci merci ok Fanda.
Ah oui. Maman, toi Sambela. Seigneur Jésus, na sepeli mingi na ndenge osangisi biso awa. Aza ko remercier yo et te o diriger lisolo na biso banda ibandeli kino na suka. Amen. Mama, sango nini omemeli biso? Paster nga na ye kotala makambo eleki nga mingi naza na mobali tovandi na ndako me kama kokoso moke eza na kati ya ndako. Mama, nakatuna mte yo opriaka wapi? Epanga sambela te tovandaka na ndako nga na mobali nga. Ye pa sambelaka te? Te. Me nakosepela mingi yo na papa bobanda weyepa na biso na Nouvelle Jérusalem. Omoni ndenge bayambi yo na permanence? En tout cas, moyen te vraiment bayambi nga très bien. Bon, continue. Olobi oyekotala biso mpona moi na ndako kuna paster vraiment boyokaniza te namonaki place mosusu nakoki kokende koyebisa problème ya ndako na ngai te malamu koyebisa mosali ya nzambe asololaka na nzambe ye nde moto akoki kosoulage motema na ngai mpe ye nde moto akoki kobongisa ndako na ngai mpo so nayebisi moto ya balabala liboso na nakende obeta lisolo akoseka nano nga yango namonike malamu mokumbo ngai naza nango naya kotika yango epai na yo na sepeli mingi na ndenge oyepa na biso awa. Yesu c'est la seule personne oyo ako résoudre problème na yo. Problème ezala résolu. Yo soki problème ezali na kati ya foyer entre moi na mobali. Il faut bokomi mutu moko tango bosali libala. Bokomi mutu moko bokoki kokabwana te. Église ekotinda te ke o bato bakabwana bote elingaka wana te. Est-ce que papa akozana tango te po aya pe autosolo anaye? Paster esengeli yo nde moto koki kokoma kuna obenga ngana koma kuna se déplacer vraiment swinga na yebisi ye en tout cas eza passe paster malamu yo okoki koyebisa nga ba disponibilité na ye? abandaka na 6h du matin azonga à 17h. Bon, lobby nakoki kokomela ye mais il faut au lobby il faut na kende otala bato ya malade donc la problème oyo ezala nango résolu nani ma Chantal Papa. nani Pasteur Chéri esayaki Namo lokola a déplacé moke mais aza déjà. Ah, bon soki aye oconfie mama epa na ye mama ozela moke obima ozela Pasteur Chéri. Susu tango ni nakozwa to lobby so na zwi tango nakoya to sola na yepe moni nazape funa yamba mpaya uti Londres Pasteur Chibert azozela ngai donc rendez-vous na yepe kala mingi te faut tozonga na église. Sikozo yela nga noko na bino. Pwansani. Ha? Eloko na tikalaki. Ha? Oh pasteur. Tindaka bato yo so tinda po baboma ngai. Na mona yo awa te. Na boyi. Papa, toyaki nde po tosolo na yo. Est-ce que tu peux faire tant molai mingité auto solo? En tout cas papa nakoki te. Eza décision na su esili. Papa, quand les amours paye, to solo là, naza pasteur.
apesa biso bakiti tofandi tosolola ti na permanence epa aza kolala nde epa na yo aza epa na nga na église. excuse nayebaki te ke oza paster nga moko nakoya kuna na permanence okokoma na okoma nayebi wana donc okoya nakoya kuna epa na nga na bureau sans faute nakoya. ok malamu bon na attendant mama te okende tozonga na permanence. yo tia oyo ya mwindo oyo tango yo lami biloko chili yena sana obwage yango moko na kati ya biloko yako bia oyo obwage na chia mbeto na bino mama oyo libala na yo okomona ndenge kokoma kamata kamata yango maboko mibale okomona libala na yo mobale na yo akulinga yo mingi matata ko yaleso te mobale na yo mpia okena musika te oyoki biloko yenga na sali awo eza biloko mabi te eza biloko oyo nzambe asalaki omone yango mpe biloko esalisaka biso ngai mpona makambo ya kobongisa mabala bato na ya malamu na ya coutume traditionnel ngai yanganga te oyo esala nalokaka no nasalisaka maladi nasalisaka bantu bayena makambo ngai makambo na ndako mpasi nasalisi oyoki okoyela ngai 5600 oyoki opesi ndamo oyo mosusu tikala oyo kosilisa kojanga te soko moni makambo nyonso esalami ojongele ngai awa oyoki pesa mbongo kende malamu kotala nsima te makambo nini osalinga mpenza vie na ngai nasalini ngai nazozila yo oyo opesanga mbongo na ngai bana okenda libela ofana na yo ofana oyebi te kendakendaki epai ya moto nakendaki kozwa biloko mbongo opesi te oke libela ya malamu vie mbongo yango nakopesa yo ya makambo nasengi yo naza komona te nasoka mbongo nabwaka na mai ndenge wana makambo nini yo omoni te ngai nayaki awa nasengi yo nalobi madame alingi alongola ngai na mosala salelanga biloko alinga ngai alongola ngai na mosala te bo onga nazomona yango te papa tala nayebisa yo boya leki na ngai ngai lokolo moni ngai awa nasala bato biloko nasala bantu muntu moko asala deklaration epa na ngai te oyo yo osengaki yango ngai nasalaki oyoki ngai asali mabi te papa eske nayaki kosenga yo ke mwasi ya patron na ngai akoma mwasi na ngai olobaki na ngai madame alinga ngai epo ngai nayebaki aza mwasi ya patron alinga nga mpo alongola ngai na mosala te vie en tout cas sala tu bongisa makambo yango oyoki ngai nabongisa bongisa ou bien ekoma na la police oyo yo osengaki oyo nga nasaleli oyo pesanga mbongo kotianga makelele te oyoki eyali eloko osenga bapesi omoni yango papa oza mokolo a trouvelenga solution ngai oyoki a solution na ngai nasalaki yo nkisi esili oyoki ekomi ndenge wana bukela ngai solution sino te oyo oza koluka okomona yango oyo oza koluka okomona yango obebisili nga foyer na ngai ongi obomisa ngai nabebisi foyer na yo na ndenge nini na ndenge nini nabebisi ndenge nini bonga nakolala awa okolala awa nakolala awa oyoki oyo ngi kosala oboma ngai nakokufa naboma bato boni so yoka ntango na ngai yo yaki awa siliboso mpo oyokaki bato bayebisaki moto wana asalaka boye asala boye yango yo yaki awa oyaki ngai nabomaka ngai nayi kosenga mwasi ya patron na ngai azala mwasi na ngai moni bino bato ya mokili moto asali yo malamu oye kochange mpo mbongo ya kofuta ya te yango yo ye oyoki moto ya liboso ngai asali makambo yo te o mwasi oyo bafamille na ngai babaleli ngai naza komona ye te yo oye kosalela ngai babiloko na bino ya lukuta ya pamba fonganga pamba yo zela okomona oyo ekoyela oyo okomona nakokende te nazali kaka mais moi nanga dudu ondimi papa ondimi ngai bandanga na yaki lisolo ya malonga epe na yo naza kozwa te mwasi lokwa nakutana na ndako te nazotuna yo ozobare balinga nazo comprendre te na ndenge wana ngai na yo tokoyokana te mwana na ngai nakozonga na mboka boye nakoyeba mpenza likambo nini oyo eza koleka wana kati na ndako oyo te okoyeba papa
nakoyeba mais jusque quand? Oui papa, nalobi chaque chose a son temps. Donc ngonga ezali olingi koyeba nyonso nakoyebisa yo papa, c'est trop tôt maintenant. Oyaki osali semaine moko soka tokobandaka koyebisa yo directement makambo ndenge ezali. Biso kuna ya mboka tovandaka pamba te. Il faut nazonga nalanda misala. Napesaki mama na bino mikolo mokuse. Sikawa yo olingi odilisa ngai. Programme na yo nga naza koyoka yango malamu te mwamba. Oyai kotala ngai mwana na yo. Mbanza ngai nakopesa yo ndingisa soki makoki oyo nakanaki kozongisa yo na zwi nde nalere wana yo kokende facilement avec na esengo na ndenge ngai mwana no nazokanisa papa na ngai kozonga na mboka papa. D'accord. Zenga nokite. Mais na ndenge ozali likolo boye mwana na ngai. Naza likolo te. Ozali alere ti wapi? Ngai sikoyo boye na yaka boye nazali kokuta bana. Nakomi ndako nye bana sika bazali wapi? Papa, bana na mama na bango okoyeba. Na tango oyo soki mama na bango ya leki soki mama na bango akulutu tango oyo koyebisa ngai okomona bango. Mwana makambo nyonso tu kaka nakoloba na yo nakoyebisa yo nakosala boye. Dudu ngai nazo comprendre yo te ndenge nalobaki sika makambo oyo osali na kati na ndako awa soki yaya na leki na yo plutôt Leontine ayoki yango akozala nani akosepela te epe yazali ezali potopoto te papa même Leontine akoyeba ngo eza potopoto te pour faire comprendre na tango oyo makambo kozala na bosembo. Bon nga nalingi opesa nga nzira nakende kodilisa nini ndinga bonaka kosepela te papa nanga yoki nanga mpe mwana na yo te tozali awa bambula o makambo ezalaki na ndenge nango ezali na ba 2000 awa makambo eye kochange papa pardon minga ni mwana na yo yoki nanga mawa nakoyebisa yo nyonso na ntango esengeli ezali kama mwasi ezali kama bana ezali makambo nyonso oyo olingi koyeba ngo papa nasepeli te na makambo nyonso oyo olobi na ngai mpe oyo oza kosala na kati na ndako. Kota papa. Oui papa. Les kawa. Merci. Papa fanda ko? Merci. Mengai na jela papa. Oi dia di kambo. Na loti yo papa. Na loti yo na ndoto leo na butu na loti yo. Tala na moya wape. Oyo kubima. Yali mkoloni. Ngai papa na kumu bukilo. Tiye. Papa mbanda. Oyo. Papa ya mwasi azali awa. Papa ne. Papa ya mwasi azali awa. Oyo mama na bana to mwasi azali awa. Mwasi amona. Okay. Nkumu. Oyo papa wa boti ngai. Na monaki. Papa mabako. Yeyo. Azali na kwangu na taribu na moniki ke mtu azali hapa. Kasi wezuku kama na loti yote manango. Ngai papa mwana kasi atindi mwana wana mwasi aiya oloreti wana aluki ngai abyangi ngai na foni na bisu kuna na gungu alobi papa ngana sina 16 nazali awa abyangi ngai alobi azali awa na ya ukamata nyungu ngana alobi shanti nakuma pi natala bangu kuna nakamata pi mbeli tudira kana nasi shiga itikala wana yawana nazauya nakumaki lelo kanga na puku na ba 5 ngana ndubina kenda kaka nzira moko yawana nazauya papa bokilo tosololaki nakendaki tina mboka sika ye azalaka apesa ngai likilakila oyo nakopesa ye mpona likambo etali libala mwana na ye mpona bala mwana na ye oyo mwana mwasi oyo aza na ye oyo kovivre na ye awa na ndako biloko asengai ngai mpona libala ezalaki kikodi papa na libala mpona libala wana ya papa wana biloko wa baba
lukila papa soki eloko komela te ata molangi to biloko kolia osali ya mbangumbangu te papa pana mwe monaka bana nkazi ya dudu babrino akongo boyepisa bana mputu na lemani me munu wanta muntu vraiment papa gana nde musa babenga yo te zongumelawo babenga yo tabenga muna mputu loki epona papa olabenga muna kana desha benga muna mkwa na lana eloko na kama kasi na kama nde nalotaki papa na moto na moya wa papa yeko bino ayeko senga ngai pe biloko wana ya nyongo alobi nyongo nazaki nango ya libani nalotaki ye na butu na moi ye ayeko bino po asenga ngai biloko otolakanaki wana ezalaka te papa biloko nini oyo eza kosenga na libala oyo ngai nayebi yango te kikodi wana kikodi papa epana bino papa kikodi wana ndenge nga naza oloba ezali mbala libusu te biso na familia asitu bana ngai nani lege na ngai kalombo luzi kalombo nabalisaki ye kikodi apesaki yango familia ya mwasi na ye bapesi biso kikodi tika biloko oyo tika biloko nalingi koyoka lisusu te ngai mpe ikomi boyo papa ngai mpe nazali kumu ya papa nanga moto azokoloba eloko te soki ozali moto ya mboka ngai nazali biloko wana soki nga nakomaki awa te nakanisi olingai kobebisa mwana papa me okola nga moko nazali awa okopesa oye okopesa te papa bando balo na nga maloba papa azali kopesa te wana na ndimi te ezali nyongo sokoyokela nde papa na ngai wakota ngai ipesa soki yo ozali na tata buta yo ngai nazangi tata yo yaki nde makambo ebele boye na ndako ya mwana ngapi na yo tokutana te biloko oyo oza kosala oza komema makambo ya butu awa na kati ya ndako oyo ngai biloko na ndimi te ngai ngai omoni baba inchi kuna boyeswamisa tata na bunanki kono mange pana na kwala kanange buya kangenge sola buya na ngai azalaki te mbele salami loko papa nanga bini mutu mesera papa nanga papa ozomona makambo alingi bazwa yo papa mwana makambo nini oyo munu bi musa musa bange mpi pika mukata na ngai papa usakana te uyebi ngai malamu ndenge nazala ye mungu ndandika biso nde tukendaki ya ndimi nda kukamata kusumba kikodi akusumba nyumba biloko so baba azenga d'abord nani ngai mono pesa réponse be yo adudu papa pose ngai question kana tangu nde ndima kyango kuna nde muntu mpya salaki te kokanga kanga na yebi attention papa naza utuna ekufutama ou bien ekufutama papa tokosala ndenge papa lobi ngana naza utuna za moto mboka yepe moto olobi nini olobi nini ukufuta ou bien ukufuta te ozali ndenge ekufutama te tokosala ndenge papa ekufutama te papa nanga alobi likambo te olobi ndenge wana ekufutama te papa merci omoni makambo sokozalaka te omoni makambo merci papa merci nayokeli yo naza mwana na yo papa nayokeli yo sika mwasi oyo ya kala otiki ye oke kozwanga mwasi ya likunga nakoyebisa yo lisolo ya mwana mwasi oyo moto ya butu aya kolongola bomoi na yo mobimba bana otiki bango dudu kikodi wana sengeki ya ntango nga nabokoloki bino nabokoloki bino boye te soki nabokoloki bino boye okomi ndenge oye lelo te mboza papa nayoki nakoyebisa yo sikoyo makambo ndenge ezali pasteur limbisa ngai nanu ndenge nayambaka yo mabe mokolo oyaka kuna epai na ngai mwasi oyo naza na ye mikolo oyo na ndako na ngai aza mwasi na mama bana yo oazalia oaza na permanence aza mama na bana na ngai te mpona ntoboti na ye te na ye koloba nde sembo
po yo ozali mosali ya nzambe nakoki kobombela yo likambo ata moko te. Azalaka mwasi ya patron na ngai esika nazalaka kosala. Kasi kokoso moko esalambaka na ndako badesidaka ye na patron na ngai babenga na ngai na mosala. Makambo wana penza pa pasteur tina nakanga motema ezali te. Camarade na ngai moko apesaka ngai makanisi ya mabe po babenga nao na mosala te, kende epai ya nganga. Nakendaka epai ya nganga moko awa na Kaluka. Nakendaka kosenga nganga wana ke patron a décidé alongolanga na mosala, salelanga biloko, salanga bakisi po balongola ngai na mosala te. Patron a continué kolinga ngai tozala kovanda na ye kosala na ye ndenge tozaka kosala. Mais pa pasteur biloko oyo nganga wana pesaka ngai eza ndenge nga nalingaka te. Eye kochange situation nyonso to na kati ya ndako. Akoma kolinga nga makasi eya ekoma tokoma mwasi na mobali. Apesaka ngai babiloko natyela madame na biloko ya kolia soki naza kolamba. Soki mpe ndenge nini mwasi ya patron akoma kaka kangama na ndako na ngai, patron asilika makasi ayaka kokuta ngai na mwasi na ye na chambre. Il faut naloba vérité po tina nakosa kobuka lokuta ezali te. Tango patron akutaka ngai na mwasi na ye na chambre, asilika makasi abengana mwasi na ye, mwasi oyo famille na ngai babalelaka ngai na mboka. A ma grande surprise aza sikoyo na ndako epai ya patron na ngai wana akoma mwasi na ye. Pasteur yango wana namoni vi na ngai ekomi en danger. Salisa ngai pa pasteur mwasi wana azonge pa mobali na ye, azonge pa patron. Non, makambo eza minene, eza minene patron. Pa pasteur salisa ngai abosa na ngai. Papa ndenge oye ko se confier na église epai ya mosali ya nzambe, makambo na yo nyonso tokotia yo na prière epi tokose réunir na baninga na mosusu bapasteur chéri po vraiment tofanda ya likambo wana po eza likambo moko moke te, eza likambo moko monene.
toujours na prière namoni ke il faut banofanda mpe na permanence likolo oyo tokosala nyonso mokonzi ali akorésoudre problème na yo. Merci papa. Omo ya moto esengeli na mapamboli manzambe ye po mapamboli manzambe makopesaka bomengo makobatelaka makopesaka binya makosulaka makoti ya nsai yo bomoi bwa butu nekopona kozuwa mapamboli mana nekoyeba zela semoko Yesu Kristu bemwina nopena wana iloba na nzambe baoyo balongaki na ye tamboli na bango na nzela esantu mwinda se moko omakoloma. Oui, maman. Abinda naza pe na park te na déplacé naza mama ne akende olukaka kuna na klase akala akutunga te bakuteli na klase asikali na ndako naza te akutaka ondela apesi ayebisi alandaka na park yango alakika na park wana tozali quelque part oyebi kote tozalaka na park kuna place toliaka na bapapi luki boye naza wana bon ça va tout à l'heure.
na baka sombana pa sumnewa nasumbi mususu ezadisione oyo mokolo mosusu baki batiana makoloni na kati na biloko nyonso yomwa misuni na kati nasumbi wana nde ezali mwa ntalo komata papele nango na likolo soko tali kitoko papier te ezate biloko baliaka mama na ayebi kotanga mbongo te mama na ayebi kotanga mbongo bitala pesi 5 euros azozongela na mbongo biloko mokeni nga mbongo mama na ayebi kotanga mbongo te mafuta aza kotika na nzela mama dinasindika muna yebi yango te mpona monoko naza koyika te nakamati piki abandi kosala desi amonaka mindele pasi awa akodesinele etomati mindele akofana asile tomati desine wana mondele kama biloko wana pesi naye asali lukula o wana oyo otindi wana ezali tasali nga boye apesi mosusu malia yango wana pesa dile tuyambani na mondele tuketani ser likamuni namoni kaka olele Pasteur liboso limbisa po ata nga nayaki na biro nayebisaki o verité te Pasteur limbisanga limbisanga pardon limbisanga nazoyoka yo Pasteur limbisanga parce nayebisaki o verité te limbisanga nga nayeki nanga kosenga mpona esonga na libala nga naye kosenga epa ya nzambe naotia koko na prie ya nzambe libala langa nzambe nazonga na libala langa paster nzambe akosoka te ngai ye paster namiyebaki tio nasoyo koloba loba ko mama paster namiyebaki te nga nasosenga na nzambe mpona libala langa nazonga ngai yo nzambe akosaka te nzambe azolakisanga filme ngai paster onga namoni nzambe nanga limbisaka nzambe nanga azolakisanga libala nanga epa dudu ngai nzambe paster elonga na verite paster mama naza koregrete mingi moko nayambaki yo mbala liboso na biro makambo olobaki na ngai ezalaki ya solo te yo oza koyepa mosala nzambe ozoloba verité te ozosaka na ye ozokosa ye basakanaka na mosala nzambe te yo oyaki mpo nabondela mpo na mobali na yo bozonga na mobali na yo orke nde azalaki mobali na yo te nayambi ye kuna na biro ayebisinga verité ya makambo ndenge nyonso eleki mama mpo na nini ndenge wana koyosaka na mosala nzambe namiyebaki te ayebisinga verité ndenge nini me oyebi ke ndako na bino yo mama olobaki nini osambelaka te omipesaka na losambo te yango nomoni ke eloko wana nde esalami mwana wana mosala akende kozwa kisi ayebisinga baverité ya makambo nyonso ndenge akendaki epa nganga ezalaki ke mpo azwa kisi mpo ete mpo yo olinga ye mpo ozalaki kobengane na mosala asalaki beba moko monene ozwaka décision mpo bengana ye mama soko oyaki olobelaki nga verité mama omoni na ndako na bino vie de prière ezalaki te omoni ndenge satan asakali na bino na kati ya libota na bino soki bozalaki na vie de prière na kati ya ndako na bino yo na mobali na yo mobali oyo ozoloba soi disant mobali na yo mwana mosala tiko akende kokoma ke mwasi na mobali na yo c'est plus grave eza grave mama aexplikaki nga makambo nyonso ndenge nazoyebisa yo wana ke akendeki epa nganga akendeki kozwa kisi mpo yo ozwaki décision obengane na ndako na mosala ase asalaki mbeba moko ya mabe oyo kenga na kokai kosupporte teke navanda na ye paster omoni bongo yango wana ngai vraimen naza komituna ndenge nakende kose retrouve lisu na mabongo ya koko nga nasambwe nzambe bakosekanga na putu bakosekanga na si bakosekanga na mereke nzambe nga nasambwe pasterenzi eske kisasa nyonso bayebaki nga na mobali no kameme aza na mbongo ti moto ya ndenge wana akende koma mobali na yo se retrouve na maboko koko nzambe nalambeli mpe ye
Pasteur, pardon. Pardon, pasteur. Que ne comprends que ne mona doudou, que ne mona tata balanga, pardon. Mama, esili. Nakomona nani tata? Poto solo naye. Alimbisanga. Mais nakoluka moyen ke bo banda ko sambela mingi pa na biso bo mi pesa penza na lo sambo. Ya mama. Omoni siko Yesu alakisi yo. Alakisi ngapole lo kwa tableau no lo kwa television. Soki kalano yebaki Yesu. Nde likambo ko eliyo te. Ya mama. Nzambe ngana yebyo pola kiseli ngapolele. Tika kolela ko mama. Na omona papa. Non, je comprends sous l'appareil. Et ça, sous madame. Yonde ma bango. Mais na kadisi V12 babi makiawate hein? Babi makina mbonge. Ah babi makia. Mususu ya mwasi nde na yebika ke classe. Akene classe. Lera kuzungu ibite mama. Kale classe ici na matema. Mama lai katika na cours encadrement. Azo akati 19. Wala si côté. Nina mona tamoko na bango. Problème eza na mote kokozela na yo ntango bakoya wana soki oyo akoya liboso wana bosololi kaka te mama o ndenge oza makambo. Bonjour maman. Natouti na cabine appareil na ngede na problème. Et comme on a nga ya pe za na problème. Moi était tout ça na kiki ma prise parce que ala na problème zo le kate pour il fallait tin la biloko wana na moni glisse et pesa retard zo bengi zo le kate nga ma raptina benga e. Bino comme ça nga bozela ka bati de le premier ba tongo ya Paris boseka ka biloko e ya kana ngo pe no kite ka oseka se. Allez vutu banda profiter ki wa ça vutu ba jo chaque semaine mama. Go ya ba frère ba tu mère. Maman est aye ko basola na V12 albi aye ko papa. Kasi maman V12. Ndinga ibisenga na yiba kana ngaite. Et
yaka tosolola oza masala mosala yo akabosala na mere mere mpona lemba mamokete oza mobali so courage te ebanona Papa Malaika maman s'il vous plaît na tosako mingi mpe na kotosa yo estce bokotikanga te na zonga ata na salon s'il vous plaît maman mama likambo nini yango kasi mama ayepo bosolola bongo sikoyo problème tika kolela tu y as récolté ce que tu as semé. V12 mbongi nde mare aolela bongo eza bientôt yebi te mare soki ya mare aye eza likambo kosokola eza teke oboya mare mitia na esika na ngai nazoyeba famille oyeba koma asali biso soni oyo ngai nazoyoka sikoyo mama vraiment atie biso wapi Papa nazalaka te boyeba te siko nayebi papa mama okotisi biso na conflit na papa conflit ya kozoba or ke papa azalaki na raison non oyi kotala bana soki oyi kotala bana okuti ngai mama nazali mpe awa soki oza na problème olobi sola bien na mama ko solabaki koyebisa kotomboka ya komilokwa papa nanga mama malaika komilokwa mwa kasi tika na kolela soki oyi na problème yebisa ngai nazalaki na kati oyeba te mama mwana mosala nalingaka ete mwana mosala ake kozwa ekisi siko mama mwana mosala ake kozwa ekisi azalaka likamwaka muna nzoka ekisi yango mama bwana esili kasi kaka na kolela tosolola na malemi toyeba tozwa solution ya likambo problème soko ezali balandaka yango na malemi mais V12 soki problème ezali na mama malamu koluka kolandela yango na malemi cela veut dire ke ndenge boya awa boye nga na comprena mpe likambo te boexplikanga te bozalaka place bongo na mama te mama oyo ye asali mama koloba oyo te vraiment na mesili ya motu wana ya koko papa esili kasi mama kolela boye eza malamu te olandelaki papa tika kurekute wana papa miyebaki te mama oya ozangisaka na maloba bongo okobana kolela boye ti lere nini atika souveni wana kokanisa mama likambo te makambo babongisaka kaka tokobongisa ngala mpona natikali na bango awa nazali koluka mpe naluka ata mama to papa mpona kutala parceke ngai mpe nakoki kozwa bana kaka boye te banda bayaki awo ye alandaki moninga na ye namoni mpe oyo ya mwasi aye koya na ndenge mama na bango azalaki kuna aye kovoyage atikeli nga bango awo nakomprenaki te ifale naluka mpe papa tomonana na mama mpo nayeba ndenge nini mpo nga nakoki kobomba kaka bana boye te nayebi ti na likambo te melikola soki oyo komoya na kolela boye toloka kaka mokolo tokoma epai papa pour que tobongisa makambo te V12 maman voilà vous avez raison vous avez bien réfléchi parce que nous sommes obligés ya biso ya kokende tokutana papa parce que totrouve compromis moko ya malamu na situation c'était mama apangosama ya mission tika kolela boye mama alelaka boye te mama omoni bana pasi wana ya komelisa mama na pasi na motema yango namoni nakolandaka onde ndeko nanga mobali mama problème eza te makambo nyonso makambo eyaka na mokili batretaka mpe makambo mpe basisaka makambo soki oza na problème na bana lokolo oyeboye mpe eza mpe malamu occasion moko ya bien pour ke nakende mpe tokutana na papa parce que bana bako kotikala boye te na ndenge bayelaki nakokoki mpe kondima bango te mais mpe naza na bana nandimi bango nsima bana na ngai alors ifale namona mpe baboti na bango ozomona lokola mpe oye ndenge wana oyo koluka bango na bakolela ndenge wana nazoyeba mpe te makambo yango ndenge nini ezalelaki mais
makambo nyonso tokoarrange kaka tosala mokolo bongo tokomepa papa kuna po tomona moyen ya kosala parce que nga mpe nabongisaki yango na ndenge kotala papa le reste tobongisa kaka mama omoni bana eza mpona kolobaki kolela te mais oyo ekweli nga ekweli yo te shoki oyo donc moyen te omoni kaka ndenge alingi aloba moyen kaka te ndenge olobi kaka totika kaka bon ça va popesa ata mama mai amela apema comme ça totia masolo na mesa tosolola bien toyeba eloko nini tokosala tikala lokolela yo mpe v12 kilisana motema ngai sokukuki bambuka ya msika ikuti eza oyemba wana bato akapita ntondo baza oyimba oyo awa na ngambo bisiki moni kengi baza oyimba soku papa baza oyimbila ngai nazali chef coutumier ya muketa nazali chef coutumier oyo azali kutala ba chef coutumier nyonso oyo bovwandi na collectivité ngungu kai nakoki kozala lukula bana miketa uye ukamati mwana na ngai ubadi mwana tei ufuti bibilo bapesa bakoko bakamati bandemi yo ali ukamati mwana ukena ye lelo uza uluba na ngai ke ngai na lungu la makulu na mbuka nakenda na isasa nakenda olandela yo mwasi na yo isika kota mabondeli yo mfumu bundela ngetumba mwasa zongela ngai mfumu kudila wana ya pamba papa upesanga mfucha mbumbu lelo ngana lungu la mfucha mbumbu nazongisela yo papa oyo idiami ya kukenda na yangu oyo itikala na mukeli yangu itikali ngai na sina dia upisa ngai nazali zo na ilo na usala tengana kendo landela yo fuandi na ndako na mwasi azali mkulu yo zali mkulu ale utiki mwasi bya bungi ndengwana ake kudikotisa ngana lungwa mfumu nabunga kinzela limbisanga na za mwana na mfumu biso bakulu baluba bitanka na penza bikesa nkanu mukalungu bitan sasa longo makoko yala simba dengel mana basimbila mambo kete mwizalo bantabe mbalu papa ngai na kendo bukoko oyo ngana fuandiri na mbukao iwuti na kisasa te papa lungo na miso na ngai kenda kwenda muke na mfunu ya kusala muntu imbive nge mosi nge kudisala imbi nge beza ba mwana ina nke mutende mubuta yani kilumu mbetu vandana nge na zambo ituzalaka wana na mtu ya mai ulubaka papa ikuya na si ya mai ikuya na likolo na ulokuti yangu naboyi kozanga mambuta mfumu boyi kozanga mambuta ndako bundela nge tumba kolo oyo ndako oyo ulubi na ngai chefu nasala ndako utia bilo na yo ya kisefu kutimia ndako oyo banda batunga yango ifwanda kaka boyi mboka mbiba ngai nazali na ndako oyo na oyo tutiaki wana banda ifwanda usilisa yangu lelo ya uluba na ngai uzali na pusa ya mambuta akumi yo ale papa telema wana kenda wanu pisinga kanda nazala kasongo na siriki moi bimi mingi mbula bibete ale manioko ikauki kenda yo nasala ni polo ba kenda yibisa ba notable wana babongisa ipo ngana zunga na ndaka na kuku kendo zana mumbu ya batu pamba yibisa ba ngwa yana ipo ngana kenda juste on va où on avait m'apprêté pour naya na lokoyeba exactement makambo ezoleka na bana nde oyo ngai nayambi lisusu mama na bango na ndako alors makambo baexplike ngai je n'ai pas compris nalobaki ke namema nano bana pour ke makambo mosusu toya kolandisa yango nsima parce que ngai nazali vraiment na position moko te oyo nakoki kozwa charge ya makambo wana tellement ke eleki minene makambo ezalaka makambo mokili ezalaka du avant ya kosala likambo nyonso il faut quand même ozala mobali ozwa position na yo mobali bana bakokotelengana libanda boye te tala na lobakokaki kokoma bashege boye soki bakutanaki na esika ya kolala te donc mama mobima na tata mobima boye ezala bafaseur na libanda donc epesa kitoko te nakanisi nayaki na mingi ya koloba te mais nakosepela mingi peut-être dans l'avenir soki bosisi makambo parce que wana azala makambo etali famille na yo donc yo lokama yo osisa makambo wana mais dans l'avenir
soki problème eyali il faut dialogue yo entre na bana parce que basi bakomi mwasi munene mobali munene bakomi neti bacamarade bokoki kosolola na bango il faut dialogue ezala bon bana makambo bato sololi ndenge mécontentement na bango bazalaki quand même na raison mais l'air moko boye tant que moboti peut-être que dialogue ezangaki entre yo na bango yango wana esali mwa révolte wana alors le reste yo moko okobongisa V12 bosolola na papa et puis nakosenga bino vie ya prière ezala mpe na ndako parce que omoni ndako ezali kaka toujours baproblème ezalaka nango malamu mpenza te bien mama nakoremercie yo na ndenge omelinga bana et surtout na ndenge eloko osengi oyo ezangaki ngai parce que nazo ko me conduire en tant que papa mais sans dialogue avec mes enfants ozongisa ngai bango nasepeli tokosola na bana bakoyebisa ngai ce qui manquait que tozala na coordination na bango na ngai epa na yo mama nakoya na ndako nakoya kodécouvrir ndako na yo siko obombaki bana na ngai bazongi en bonne santé bazongi na esengo nakosepela mokolo ezali nakosenga na bana na ngai baya kolakisa ngai epai na yo pour que remerciement oyo ya solosolo esengeli esalema na ndako na yo. Il n'y a pas de problème. Nanga azali wana dispo à tout moment. On fait tous la tribune. Côté en soit là papa. Et surtout bobo salate. Bon, na tribune là, gai na sala bateau sur son sala. De tout le monde là. Mon papa olinga ko yana ndako bombo relaxa. Oui, en tout cas, merci. Et ce bijou non les canets. OK. Na yo ze bilo nanga. Ça. Bien, Malaika. Détends-toi. Nicole, tu vas remplacer Yanayo. Merci papa ndenge o accepter biso d'abord to kota lisusu na ndako. Vraiment je dirais que aucun mot aucune expression verbale n'est capable de traduire l'expression de regret oyo ngai na Malaika toza nango concernant situation nyonso oyo euti koleka na ndako. C'est vrai papa oyo nyonso esalamaki mpe esalami na ndenge elekeli peut-être ezalaki nde nzambe moto alingaki esalema mpo toyeba comment organiser notre famille. To manquaki au respect, to gangaki devant yo, c'est parce que to yebaki vraiment situation normale oyo ezo le Canada côté. Au moment où biso to bano senga dialogue surtout ngai, ce qui yo permettait ki to solo la peut-être to yeba en avance makambu ndenge lekelaki to ngaki to agir na façon la te. Quant à nous papa, nous sommes tout le cas, ngai na Malaika to présenter d'excuses na biso. Faute vraiment eza yote parce que toye koyeba siko réalité maman expliqua ki biso na makambo tuna ninga découvert ki na église vraiment to moni que faute eza yote malgré soni o biso toyoki mais to présenter l'excuse vraiment pour le message. Merci bananga qui m'excuse na bino ngai pe moboti manque. Excuse. Le pardon est un petit mot qui vaut son pesant d'or. Moi aussi, je vous présente mes excuses et mon pardon. Rentrez à vos places. Mettez-vous assis. Merci. Papa menace d'exdanga. C'est quoi ça? Bunga senyo sexinga. Singa o limbisi. Banga kende na ba yeka bro. Papa, enfin pour terminer, vraiment, au outil profondément fond et à l'ultime s'il vous plaît, papa. Vraiment, tolingi harmonie à solo et kota na foyer na biso pe famille. Mambuta bi. S'il vous plaît, papa, ce qui pensa mambuta. OK. Akoki ko libérer nda oyo. Ya. Tozongi la ambiance o tozala ki na yango. Vraiment papa. Entre biso na maman. Na yo. Ya pardon, vous que ta mambuta ou mais ata mukeko. Oh, Nicole, landa makambo bayana bazokoloba. Je
likila na ngai. Que votre volonté soit faite. Vous allez. Merci. Entrez. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour papa. Bonjour madame. Pasteur Chaba. Pasteur, oui. V12. Mettez-vous là-bas. Je mets ici. Oui, maman Chantal. Ali ondimi na église pa na biso. Na ba campagne to sala kata nyonso ezoleka na télévision. Maman Chantal sa biso na libondeli. Bon, tokobondela. Éternel notre Dieu, na pamboli na litulunza. Et pas na yo hasard ezalaka te. Yo oyebaki malamu ete na ngonga oyo tokozala kati na esika oyo na ndako ya frère Nzambe. Tika ete nyonso tokoloba kati esika Nzambe ezala mpona lokumu na yo. Na pamboli yo na kombe Yesu Masiya na biboye. Amen. Amen. Frère Doudou, ce que moni biso tokomeli yo ezali po tosolola likambo etali libota na yo. Nakanisi boyoka eza na kati ya yo te, na kati ya foyer na yo. Milite des autres moko munene ezali awa. Boza na vie ya prière te. So bozaki na vie ya prière nde makambo eza na kati ya ndako na bino te. Oyebi mama Linga? Mama na bino? Oui, c'est notre mère. Maman biso papa. Comment on est pasteur? Bon, mama Linga ayaki kotalanga na bureau. Bayaki na mama Chantal. Mama Chantal amemaki ye. Mama azaki na posa mona mosali moko Nzambe. Po amonaki vraiment vie na ye komaki yango te. Tango ayaki na yambaki ye. To bandaki pe kosolola, yebisinga makambo azalaki nango. Ayebisinga ke baza na matata na mobali na ye. Ke alingi libala na ye ezonga po mobali atomboki koswana tango nyonso bani. Kali bon problème ezali te. Tokotia bino pe na mabondeli. Ayebisinga ke ye asambelaka te, mobali pe akendeke église te, gabi te mama. Il faut boya epai ya Nzambe. Hein? Il faut mipesa na prière. Oh nyonso wana ezali ni eza Satan te aza kojua na kati na bino. Po mulili boza nango na kati ya ndako. Ayebisaki ndenge wana totiaki na mabondeli. Afandaki na permanence. Po toza epai na biso toza na permanence. Jour à délivrance. Heureusement, dans le jour où quand même Saint-Esprit a salaki likambo sinaye makambo yeko bima. Na tango bazaki na prière na ngana zaki na bureau na yambi mona mobali moko aye a se présenter ngai boye mais avant wana mobali wana na kende kinde pa na ye po ngana yebaki ke mobali anande mobali ya mama Alinga po na invitaki ye nayebaki ke azali mobali ya mama Alinga po nakomaki kuna na ndako oyo mama Alinga azali kofanda ntango nakomaki mobali alobi te nga moko nakoya kuna paster yo zelanga nakoya nakoexplike po problème nini toza nango ngai oyo eza korenye na ndako na ngai nayambaki ye ntango nayambi ye na libanda mpe kuna ezalaki prière ezalaki kosalama ya délivrance makamwisi mpe esalamaki kuna. Mais na bureau moi mobali wana abandi koyebisa nga akonfesse makambo nyonso ezalaki na ye. Nakanisi oyeba kokodioko. Un certain kokodioko. Oui. Bon. Azali mwana musala na yo epai na yo. Aye koyebisa vérité ya likambo nyonso ndenge beba oyo ebimi na kati ya ndako na yo. Aexplike ngai ke ezalaka jour moko asalaki beba moko munene. Mama tombokaki mabe ifale alongola na musala. Na tango mama azwaki décision ya kolongola na musala, mwana na oyo abina musala akende kotala moninga na ye ke alakisa place nini oyo bakoki kosala ye eloko mpo mama alinga ye azongisa na kati ya musala. Kokende oyo akendeki epai ya nganga bango mibale compréhension ezalaki na kati. Nganga kanisaki ke ezalaki ke aye kosenga kisi ya bolingo ya kolinga ya mwasi na mobali ye kokodioko
or ke bapesaki lere nganga apesaki wana ayaki atiaki yango na biloko mama ntango aliaki yango nde mama sikoyo eye kotrouble ye comme bozalaki na prière na kati ya ndako na bino ezalaka te boza na vie ya prière te sikoyo nde mama aye kolinga ye na ndenge ya mwasi na mobali mais ye moko azalaki na volonté wana te ye meme kokodio ezalaki tension na ye te ozomona ezalaki incompréhension ya ye na nganga omoni satan ndenge aye kojue na kati wana ozomona mama na bino vraiment azalaki na bozangi ya prière yango nde ye kokotisa mobulu na kati ya foyer na bino na ndenge yo oyaki kokanga bango na ndenge obengani ye okotika ye kuna epai ya kokodioko et puis des autres moko c'est impossible papa vraiment soki vraiment na ndako na bino botiaki losambo nde likambo ezali te mais na ntango tozali kosolola na mwana mobali wana kokodioko bamama bazalaki na prière ya délivrance Saint-Esprit asali oyo aye makambo nde mama ye kososola koyeba mpenza donc esprit oyo ezongeli ya bomoto elongo oyo ya satan wana oyo esprit ya mabe kotelaki ye aye nde koyebisa nga alobi non papa mobali na nga nde ezali papa dudu aboti ne mpe bana misato wana nde mobali na ngai te nga mpe nayebisi ye ke kokodioko wana ayaki akonfesaki boyeboyeboye asengi bolimbisi asengi azonga na libala na ye benga mama alinga donc ezalaki volonté na ye te kozanga nde oyo bino bobosani nzambe oke kokoya nde na libulu yango wana nde alobaki olimbisa ye papa azonga na libala na ye papa dudu kozala kanda te azali mama bana otela kokolisi bana bana bakoli pasteur je vous remercie maman ndenge bokotika mama bana nga papa pasteur merci mingi mama ndenge bokotikela ngai mama ya bana nga na nyonso bosali bana bayoki donc qu'est-ce que je puis dire sinon tokotia kosolola nga na bana na mwasi na nga solo oyo bango bayebi oyo bino boyebi oyo ngai nayebi na ndenge boyi kotikela ngai mama ya bana na ngai pour que harmonie ezonga na kotia kosolola na bango na ndenge boyebi situation nyonso merci pasteur merci. Ok, papa nakanisi na bana semaine prochaine tokozala na campagne moko monene tozoyemba pasteur moko azowuta à Londres pasteur Chibin bozala na campagne wana te ekosalisa bino délivrance nakosenga mama tia biso na libondeli ya suka tobondela éternel Dieu ozali nzambe merci po tobandaki na biso po succès na biso kimia kati na ndako oyo nde tosengi na yo nzambe nyonso ekoleka kati na ndako oyo nzambe eza mpona lokumu na yo harmonie nzambe yo babengi yo réparateur de brèche papa osi obongisi oyo ebebaki nkolo lokumu ezonga na mboka na yo nzambe tika ete kimia bolingo boyokani nzambe ezonga lisusu kati na ndako oyo akotoka na likolo te mbaki Kamu basana kengena ba. Bisa mtu sana kengena bisukula nda ka. Ba. Ame. Sinzete bisuswe. Batingira na mtu ukenda kinsaza basumbira na zitafufu. Ana kutoka kunde. Na mama no kisma ukudanga yawe kumbe sana bisusu makambo. Show
sakana kiboko mama. Ukumuna woni. Bibi ngasi na moni. Oson. Na bandika la. Boyo siko ibedi nango. Uwe song sana na moto mama. Yo kwa kabyo so fora kwa ndimi kwa na hiyo. Simba na mukaka. Kantu na bantu basani na ndinga na bango. Awe zama kabya ya kufanda naona sini unofandela ana. Anakaki polo te bomba tubamona na bango te. Ikulamba mama ikudia makaka. Bongo tudia kana kisasa zera kasarti. Zera kasarti te. Ngai no makamna bino ya kishasa bino ngana sita kumule bango ya mama. Sika wa isadi. Na kinena musala kuna na Monica Jean Matingu leke Abraham Matingu wana balieri galete oyo babi utikili na kishasa kuishi da mtakutana na kishasa kuna bayani ngaba kwa mkanda makama pokodio kwa wana kaka sio sadi hiyo mtu ngao kwa nganga ngao kwa nganga pamba na sadi ako pokodio kwa kufi akufi batiki yani ngani na kisio nalubaki nini nalubaki nini achenge na kisi iza kwa lingwa pamba leo nani alubima kamwangu na mkanda sema mkanda iza pala lingani iza nani mbona kutanga sika wampana chani neti yulu bila ngana ni mtu tango balobi bango mo kuna makamna bango batende hoteli sepanganga baba hoteli sepanganga bale maandike kokojo kwa sasa hii yani ngaki sipo yale ndio kwa la karakter mataki ndio kwa karakter ndo wana siko yani ngaki pona mama musabanga sina musala ile mama musala kwa sasa neki nganga kimja ya bolingo ya mana ngake badufu ndike komeli ya makamba sika ba komeli na misambu ndenge kasi nina kusema na telefoni shwana yulu bila ngane nganga yonde mtu bosani yolo baki na ngai kanganga tonga na kweli benga kabango na bibacha muna prière bunga ngeza solution te yolo baki yanga ngeke na ndokia nzambe ke na malebe siku nzambe mwali zali bango bakende monani zoka nde yali nga yoka kile conseil ta kende ko tali soma kambari makeke sekere kisi sika wa basi so nini boso so bosa so nini so bosa sika wangana mwe bakenda ka kusandira lisusu ngapi lesi mwa baba ngwana kuna kukojo kwa kila kipa ya nganga utakumona makambo yo lubite mamwe ya jambo na dusambo te yaki biswa ngoe atabaki banganga na bandoki basadika kama mtu moko kaza kumona te lukula bakutadi si makambo bamoninge izali nkisi bacheche na nkisi sika bisu tukubyanga bango badu kapalasi ya kusambira baki na kusambira na makasi ndono babongo yobe posa na makambo ya isala Ngibite papa po bimwe muntu buzali ba kulunda kuya na biso toye izala te kuya moko ya mabi tozali bantu oyo nyonso ilekaki moye tubandela bahistoire milai ezali te mai esopanaka kasi wana ya biso bantu balobi na mboga na biso baloba mumboga mema mumboga madio nzilo bakendelaka mai yango wana mpe bakenda kobukela pondo beau frère ya bakisa eloko moko yo oyaki na ndako na ngai oswanisaki ngai okei mbangu telefone mama momeko mwasi na yo ya kala ndeko na ngai bakomaki baletre nayebi te makamani basole kwana poto entre bango na moko bato ya poto nayebi yango te bayebi mondele moko azoya mr smith moto azia na lettre wana me akomi nano te nayebi baidentité basoleki na poto nayebi nano te semeki makambo mosusu lobaka wana eza makambo na bi mone makambo nga na yo toyokanaka te ofengi famille nanga ngana loba te napesaki awa papa abelaka moto abelaka moto bokilo papa na ngai loba papa nakolembisa ye papa nakolembisa ye akozonga na ndako mpo na bana mpo na ngai te ofanda ndako mpo na bana na ye nyonso akobanda osala normal kolimbisa ezali boye bokilo nalimbisi na ndenge nazali bomoto spirituellement na epai ya nkolo nalimbisi ye mobimba na ndenge biso toza kofanda na mokili na bomoto na biso boye tozala lisusu mwasi na mobali na banza na kokoza kolimbisa mpenza ayambi ye na kati ya ndako akoti wana bokilo olimbisi te wana olimbisa ndambo wana eza ya ndambo te bokilo nalimbisi ye na miso na bino babikolo bapapa na ngai nalimbisi ye na nkombo ya nzambe
wana mosusu papa ayebite soki naloyi mabe olobi mabe te mwana ngai nde nali koyebisa babokilo na biso lokwa babokilo na yo ke bayebaka likambo mwana bango asali ezali botutu monene epe na mwana ngai akokaki kokufa kaka boye donc lokola alimbisi ye ngai mpe nandimi ndenge mwana alimbisi ye mais nakoyebisa na mwasi yango na ye wana kozonga azozonga na ndako akeba na mwana na ngai akeba mpo ndenge mwana azwi bana badesizio mosusu azala yango motema mabe te ye ayawa mpo na konte na bana parceke ngai nasilikaki mingi na likambo na bana ngai nabokolaki badudu ndenge wana te papa na kati yo te pesanga ini minute nga kopesa ta 20 tikanga biloko wana tikanga oyebi teke mwana mwasi nalingi komona malgré que ya limbisi ye nakondima bolimbisiazonga mpo na bana ta yesu mwasi ake obana chambre lobaka po papa nganga pia ye asolisa makambo bino makambo bino buluti yango yo basali bango mibale atika ye kotike kona aliya tu mwasi la chambre ya linga bon siko te tuvandi awa ya kufika na kilo ne kazawa noko ngai nasepeli paske osepeli makambo ya yo sepeli nango ndenge nakuti muza ya kokoka kwa ngai nakamata eloko na ngai yo ye lisusu awa me makambo na ngai na yo esilaki te ngai na yo tozalaka na mboka ngai mabaku nakobengisa yo tosisa makambo ya ngai na yo kuna na mboka awa te lokola yabwe nandimi kutu nasepeli mingi ozwa mwana na yo okende na wana natebi te bala okende okamata mwana oyo baopesanga iloko nga na yili nakokotia te yangaba yo bubuma ngai yangaba ngo Alega. Kaya, oh mama wana bila. Betanga. Mama, oh yasi. Betanga. Kana hivi. Oh, sasa hapo tumisalie. Sokumo kwa kumi mfusia mbu tena ndako. Ngana na lobi. Ngana yiri makambona. Leo uzao tete milanga. Sana na bango. Papa nganga sana na bango ngai mupaya. Bila yo pe ya. Yani. Ngana te. Jambo wana. Ni umizali wa. Ngana ni. Recreation si. Ni umizali wa. Oye. Nyongo ya nini? Ni umizali wa. Nyongo ya nini? Uyibaki tekeleza ni oyo. Umeki koko na soy. Udite. Utia una mna uteme. Uzao mega ngai na ndenge umoni yangu. Baba ya butue koko kawa. Wana ngai na dino. Zutana ngai. Usali mbuka. Ngai na yo. Ubusara ngapi atanga usara ngai loko. Te kamata de mwana na yo kenda na ye.
vanda wana nyonso ezalaki mai ya moto alobaki mpona mwa kanda ekotilaki ye mais libala ezali ya yo pabukilo na yo yeye misala mabe ekokwa mfutema tondimi kasi nakebisaki te kozonga ye azongi mpona bana aye kobokolo bana soki bana te na mobali te kutu na ndenge koboya nga na ndenge komona esu na miso luba olinga oyoka ngana luba te luba papa excuse Sunu de Mati Mingongo, moi j'ai compris. Bon, fait peut-être que toi tu ne comprends pas encore, mais moi j'ai compris. Au niveau du cas, moi j'ai compris ce qui s'est passé ici. Moi, je suis zongi, awa nege papa lobi awa azonga bekaka. Les anda boulaye, aboko la banana. Monsieur souvent de kutala aussi. C'est Dieu qui change le cœur des hommes. Voilà, je vais vous raconter une histoire. Papa Nzamba lobi, jamais pour qui ce que vous m'avez pour na mutu pour mutu mais mutu c'est ma paix. Uto bo mwana. Le cœur de l'homme est mauvais. Attends, là, la 15 Bible na mbeto na yo. Tu es mauvais. Kaka katika. Bino mbuluka imakambo. Yo na bumengo. Tala. Merci. Asala nenga sali paya. Alinga. Asala be na irakewa mwana irakewa na kuti na ye. Ni paya majori asala na ye na onera asala ndewa. Atikanga buzuba wa. Tuzo paya. Moto na ye papa isala kabiente. Yo. Nga. Siku mmemwaza la kalina bomona maboko yo. Alinga ina zuba zakati. Tuza ipaya ba. Yelinga be. Kanga muno kwa koko. Mama ye, hein? Dudu merci na ndenge olimbisinga nyonso tokopesaka nyonso ka na maboko ya nzambe ndenge nazongi mpo nabatela bana mpo nga naza mwasi oyo obali naza mwasi ya makambo